Meme mvu ku Congo tujibanye memvita nkanji tuju babwele mwangola nje bakutu fatu mumusoko wa ben tukaju mukananga kaji munkanji munanka mukishasaye munka mu fondation wa Pauline Binos okuta maina mboka Angola na papa na mama Angola baye ko refouler bango donc ba refouler bango a se retrouver na Kananga wana papa te mama te. Donc babungana kina ba parents babungana kina ba parents na refoulage ya mboka Angola. Okilo batana ngatuba. Meme mvuno samba ko Kananga bakashifa tato babu akaye chituma nyikoto yomo yeto ne tuwa chimba ko ngana tukujifanda Pauline Binos ko kanda mu mujemo nanga bana bashi. Voilà. Yependa avandaki système na province ya Kananga. Menangela yeko vanda na sima ya kobotama na ye papa kufaki. Mais tant papa kufi maman peut a disparaître et biso sika maman azozala te. Izaki boye tozana mboka ki mboka chikapa. Mana biso azize mpona koboti biso ibaki ta koboti biso. Tanko ina na hôpital aboti biso. Pa chinji malobalobi aboti banani. Malobi aboti banduni bale ya mapasa. Tampa ya lobi na lingina kutena mapasa wana te il faut azonga na mboka na bango ya Kana. Yaya na ye ya mwasi oya zako sunge. Tango na bitumbo ye koko ya kama na sapwana. Baumi yaya na ye ya mwasi oya zako sunge biso. Mana biso alobi nazana wana makoki susi ya ko sunga ni sute na chabi no. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma loko mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Le devoir nous appelle. Nous voici en plein 2021. Je crois que nous avons déjà dit au revoir à l'année 2020. Dieu a fait grâce à ce que nous soyons encore là vivants, comptés parmi les vivants durant cette année. Et nous souhaitons à ce que nous puissions encore finir cette année tous dans de très bonnes conditions spirituelles et physiques. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, les lots spécial, chose promise, chose faite parce que nous avons promis que nous serons aujourd'hui avec nos frères et sœurs afin de partager quelque chose, une initiative bien sûr et très louable et déjà depuis un bon temps que n'a passé Blaise Maka toujours continuer que ça là toujours Moussala Oyo. En tout cas, je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont participé, toutes ces personnes sensibles aux cris de détresse. Nzambe na lola akanisela bino pe azongisela bino encore ebele koleka. Merci à ma partenaire la biso surtout maman Marie M5, merci maman Elena Manzila, merci également, merci na Chouchouna Tati la véritablement femme d'affaires. Merci na maman Dina Motema, il y a papa roi David, pas le team pas le Zolo David. Oh déjà tous années que on a Kinshasa. Ah ouais, merci. Alors comme vous le savez aujourd'hui, et nous n'allons pas beaucoup traîner.
mais nous allons tourner tout autour des initiatives Oyo, nous avons pasteur Blaise Maka, Oyo Boyebeli Mingi na komo ya orphelin et homme de Dieu Oazali Kobunda, afin que Banapé va retrouver sourire. Donc voilà pourquoi est-ce que tu continues toujours dans la même conception. De Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Lindele. Merveilleux, bonne année. Merci. Tu as eu en 2020. Tu as eu en 2021. Zamba Zalokumu. Bonne année, la bande de Hollande Abisso. Vous êtes partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la confiance. La nouvelle tendance. Vous continuez à s'abonner. Zamba Pambolabino. Zamba Pambolabino, Bandeko Bakanisa Gibiso. Vraiment. On a fêté la bande de Konanga. Zamba Pambolabino. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais Pasteur Blaise, et 2020 et l'équipe, je crois que vous êtes un encadreur aussi. Vous allez toujours au Tambola, Nzela Molimo, pour l'Axabango, Nzela Yesu Christo Masia. Vous allez c'est le chemin où vous avez na réussite. En 2020, analyse nous ça là tout autour il y a année on a parce que quand même au Yambarabatu il y a eu plusieurs cas. Analyse nous ça là année 2027 pour les cas. Année 2020 nous comme c'est un Zambie événement au Salamaka chaque l'an 2000. Na mon Salami en 2020. Parce que depuis la création l'événement Salamaki na Noé où mokili mobimba ba faire na mai. Et na événement Jésus-Christ c'est ça qui 2000 ans après. Oyo bana miki ba kufaki ebelé oyo dabomaki. Et après 2000 ans encore, c'est en 2020 où batu ba kufi ebelé na monde. Donc corona ils ont bombé 140 000 personnes. Donc dans mon événement de Salami en 2020. Donc ce que ça les cameroun zo lingeya. Et ça les cameroun ko boya sikelingé banda. Besoin na yesoté. Donc le ko Salami 3 fois. Na 3 fois on peut ça le chiffre 6, chiffre 7 ça qui repos. On dira lève mes sous musikate. Vraiment. Et on dira lève mes sous musikate bana nza ba sala keba. Na ndimite yeso sous musikate po ya to ko sutu ka mikolo yo. Que na biso ko le kate tata on a quitté pas bana na ye. Vraiment. Donc mais ça ne moko ba stress batu ba kufi mingi. Zamba kuma na bandeko baza peut toucher te na ba famille musu pe ba kufelité bazali. Il y a beaucoup de familles baza toucher même ici au Congo. Ba liwe salami mingi par rapport à bande mususu. Mais Nzamba côté na 2021 a sepela ki na bateau ba côté atoza balongi. Yo pour côté ozola nango za molongi, Dieu t'a protégé. Le bal Nzamba ne fait quand même merci dans moment on a sa émission. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Homme de Dieu, je crois que 2020 est l'équipe. 2021, il y a certains qui ba côté 2021 na abandon de foi. Ouais. Ba côté na apostasie. Bande comme sous pe balobi que non Nzamba existe à côté. Tout simplement parce que les cas dans Nzela moko boye, il y a bande ko pesa elika mingi pa mutu na place atale la Nzambe. Voilà. Alors on a ko pesa mutu elika to confiance wana et ça là que non mutu wana décevaille. Et mutu wana zwa occasion zwa décision avec que non yena Yesu. Akoka su kombo wana te. Ye pona lo sambo ikosala eloko moko te. C'est-à-dire mutu andima na ye que no kondimana ekoya. To continue na 2020. Bato wana baza ebele oyo bazotala yo awa. Peut-être ya atikala neka ka zotala émission pona nzembo. Ba yikana tena disepela na frère wana mingi. Mais lelo akutani na occasion ebi ke yo pe mosali na Nzambe. Nini oki koyebisa na bande pona. Eloko lolenza bana Nzambe ngai pe na Nzambe moko ya victime. Na boko tanga kombo po masoko zali baku. Mais comme il y a un certain temps, on a l'onglet mis na pas Nzambe na pesa pas mutu. Na mona que mutu na ko si ça m'a comme na nyo sur la nango besoin. En tout cas penser na tout ezaki vers mutu wana qui avec cet homme dans un mis tout cas avec cet homme dans un vie moins paisible au contraire na sa fonça qui sous na galère. Na fonça qui na kata galère. Mais tant on a tombé mis ou pas Yesu Yesu a sali fois 100 que le mutu na sali lengati. Et arrivera à ma sotomboli. Il y a un moment où Yesu a l'ingélo qu'on a été Nzamba très jaloux. Il y a la gloire na mutute. Nzamba linga gloire zo nga panaye. Bandoko mingo botombola ki misu na musala na gouvernement na batu. Bomoni solution te. C'est que Nzamba sepelite gloire no kabila na batu. Pour mutona le ba beta tolo so monene nga za oneza ngai. Ngani na sali azala. Nzamba lingi lobane loba matin na vie na yo.
nzambe alingi na vino ye moko aloba ete soki ndenge aza na ngamo nzambe on asali. C'est ça le mot que Dieu aime et le coup moi les ont pas naï. En tout cas quand on abandonne de fois changer de direction bosana batu ce que t'allais l'ensemble pour gloire ils ont pas ensemble. Voilà un peu mal balagolo bela bande corona parce que ngamo pe na zaki victime ya rejoindre mis sur tombe pas mutu. Dans ça sincère les bosso ensemble. Na zo pe la mis sur la tombe li mutu la big avec mutu pas c'est là nous c'est la pas naï. Donc faire cop. Donc na zaki sûr. Et Nzamba kotanga na confusion. Nzamba kotanga na confusion et mutu wana tanga salite Nzambe suko bandi. Asali nga makambo mutu na ko salate. Asali yango à tel point que a même effacé la mémoire nanga. Donc Nzamba sali au-delà makanti nanga. Ouais. Dieu m'a rendu responsable ya bilimo abatwebele. On a en charge. Donc na conseiller yo zong sami sono pa Nzambe parce que akabola gloire na mutu. Amen. Dieu est très jaloux. Jésus-Christ ne partage jamais sa gloire en amour. Donc, Guillaume, tout ça qui est désespéré, je peux encore te dire que non, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Donc, c'est que nous avons une mission, il y a que ça là, à l'écoute, ni qui s'appelle Dimanza Merosala. Alors, homme de Dieu, je crois que les lots, chose de promise, chose faite, il y a un autre koutani déjà les lots. Dans une zone, on a l'ikanisi, il y a touché à démunis. Parce que c'est cause là très sensible au cri de détresse, c'est pas ça m'a monté sauté. Les gens comme ça comme on appelle motourner ça on a azo se tordre de douleur alingi à coup faut à l'équipe tali habiter ça va gêner à l'équipe. Mais moto ça ta ceux qui mutando ça la bagé. Mais tu sens que attention et qu'il na connaît fois le cas aye ba moto les kamweza nini. Alors les lots quand même yo longo na situation ba difficulté intense. Aux ala sous na côté on a Nzamba visita yo, Nzamba zwaka yo en charge. Mais comment expliquer que de temps à autre yo kaka mission za kaka sima bato oyo bana ba difficulté, bato oyo baza sans voix, baza non assisté, yo za tout autour kaka sima na bango. Bon, au moni na musala Nzambe na bato za kwa ba docteur. Na kondana pela bandeko oyo ba pesa mi musala wana te. Maso eza vo Nzamba pesi bango te. Soki na hôpital okuta chaque docteur a une spécialité na ye. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Un message à consolation. Donc, les gens qui ont fardeau, on dirait que Moïse a sous sous pembe na bande connaît que nous libérer le peuple. Donc, ils ont une mission de Singa. Tout ça, il pas papier. Parce que jusqu'à présent, parce qu'il faut dans l'école, autant que ça va faire, il faut dans un centre de rééducation. Il y a un centre à menuiserie et ça projet à plus de 5000 enfants. Donc, on a bandi à tel côté. Donc, ma place, nous avons un commandant à combien côté. D'où, on a le pays là, on comprend, on a que si on a une charge à Borfelin, on a le rôle là, on a peu mes engagés. Et dans cette rôle, on a peu maté. Ce qu'on fait là, lié, on fait là une morale, on fait là partager quelque chose, on a ce qu'on a Ekiti. Pourquoi? Parce que si Kanzamba outi nanga, chaque fois mukatsena na uta no kuna, yo poza na mission na bandeko batikali kuna. Donc papa Nzamba robate la biso, toi na mission munene. Kaka liboso caméra oyo. Tu vas filmer na bekola ba orphelin de Botanga, tu vas filmer ba orphelin de Bazolala, tu vas filmer ba orphelin de Bazo ba formation, tu vas filmer ba shegyo ba ko ba sali na Nzambe. Kaka na caméra oyo ya nouvelle tendance. Tozana bino. Nzamba okoma na soti na suka. Donc c'est un fardeau. Ils appellent les bandeko musu bazana social likambo. Bosala yango ezali pamboli makasi. Net cette fois-ci tu connais les difficultés makasi par rapport au organiser chaque fois. Cette fois-ci vraiment bandeko mingi balaka biso enfin à côté bango ba quarantaine. Moi ba réagir exact. Donc le peu ba réagir. Donc moi na le peu wana tobite tokotika peteka na le peu yo. Et comme la bana baza kuanga na bango. Et Bapambola pe bon bandeko confirmer quand ibino tisikoyo tous a des cœurs avec vous. Je crois que dans 2-3 mois tozonga surtout que la bande comme bino borataki to que tigela ta bango za malam. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous prenons une autre partie et cette partie consiste bien sûr plus à cette catégorie d'hommes ou de personnes négligées, abandonnées très souvent à cause tout simplement de leur peau. Généralement, on a moto aboti, moi on a normal, ça n'est pas bien bango bandundu.
C'est-à-dire que pour on dirait ce ne sont pas des êtres humains. Alors que baza batu ba être humain oh baza a besoin d'assistance na biso baza a besoin il y a affection baza a besoin baza la considérer bien sûr dans la société et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons touché particulièrement la catégorie oyo parce que bon on a peut-être l'autre fois tous en bande comme sousou il y a ba fait l'âme sousou mais aujourd'hui c'est plus avec bande ko na biso to benga ba albinos mais biso de préférence tous bande ko na biso kaka parce que baza ndenge moko na biso bangonde oyo tozana bango abomoni tout autour na biso derrière déjà tozana bango ebelé et entre autres tokomeka un peu kozwa avant pasteur Blaise aloba tous on infuse que témoignage il y a mon koto mibale qu'on sache réellement qu'est-ce qui se passe nini ça la marathon nini o bandeko oyo ba vivaka oublions que baza bikela manzambe baza na même droit que biso nyonso tout. Merci beaucoup avant tous wana no Papa Blaise, donc tous on a noté 2 témoignages. Il y a des côtés yeba réellement nini oba okuta nango na vie na bango. Comme je vous avais dit, nous allons prendre quelques témoignages bien sûr parce que bomoni bana baza awa mais je crois en ayant une idée bien sûr sur vie na bango to ibape nini o bakutani na bango po bakoma déjà lelo na kati ya orphelinat ndeko c'est vrai il y a la difficulté au balinga là mais tous ala on a ndeko interprète on a ko interpréter biso ndeko bonjour kombo na yo nani kombo nanga Musa Ujuma okomi na orphelinat ndenge nini ngai nazalaki na Congo tokimi bituma nde tozali na Angola babengani biso na mboka bato nde tozali na Kana nde nakomi na Kinshasa wa nazali na Fondation Pauline Abinos. Ok, bon, je crois pas la plus explicite na Chiluba hein yebsa na Chiluba aloba na Chiluba poto ba bien ndenge na alors pour alba kulongani place bazalaki po bakoma na fondation ezalaki ndenge nini meme mvu ku Congo tujibanye memvita nkanji tuju babwele mwangola finje bakufata mumusoko wa ben tukajuma mukananga kaji munkanji munanka mukishasa munka mu fondation wa Pauline Abinos. Ça veut dire bazalaki na famille na Kinshasa baeko kende mboka Angola okuta maina mboka Angola na papa na mama Angola baeko refouler bango donc ba refouler bango a se retrouver na Kananga Kananga wana papa te mama te donc babungana kina ba parents na refouler ya mboka Angola na kovanda na age azalaki kuna na province ya Kananga nde loko ekosala ke fondation Pauline Abinos et ko ramasser lokola enfant orphelinat pe enfant abandonné ndaye ko se retrouver na mboka Kinshasa mama te papa te yemoko ka nde bomoni siko akoma kina Kinshasa ndenge nini to iba quand même za fondation des oies qui à partir akuna to asala nini pour akoma ki se retrouver na Kinshasa donc justement fondation des oies qui appartient akuna nde e ko mema awa na Kinshasa. OK donc siège il y a fondation Zande awa na Kinshasa. OK merci na bandeko tu bazo landayo ndeko okikoloba na bandeko bazo landayo nini est-ce que kuna na fondation nyonso to eza malamu to ba okiko sunga yo pe na likamnini okiko expliquer na lingala soki nini ba okosala ye balobi loba mwali loba moko na fondation papa bato ba olanda yo est-ce que si ko za na fondation kuna nyonso eza malamu ou bien bato bakiko sungo na moi quelque chose pour être aux malamu ici que eza kuna bana langue zo permettre kwa kujibantu bajiba nkonkani ndi ya muso mwa banji bimpo bonso bajano bananga tuiba baba nanga bonso tutuke bana bya kuja donc azo senga na bato bazolanda ye ke sika zali azana ye malamu mais lisungi na ko senga ke ya kolia pe ya kolata na kelasi na ye alors na bato nyonso mawa bazotala ndeko za na posa ya kolia pe kolata pe kelasi. OK. Merci beaucoup. Alors je crois qu'il y a Okiko Zonga comme Ndeko bonjour. Bonjour. Comment on a? Musa Ismaël. OK. Ismaël.
se retrouver na kati ya orphelinat to na fondation ndengeni. Okyo batana ngatuba. Meme mfumo sambo kokana bakashifa tato babu akaye chitumanye koto yemu yeto ne kwa chimba kokana to fondation pour na Lebanon pour kanda mu mujemo na bana bashi. Voilà. Yependa avandaki système na province ya Kananga. Mais nanjela yekovanda na sima ya kobotama na ye papa kufaki. Mais tant que papa kufi, maman peut a disparaître. Et bien c'est quand maman a zozalate, a se retrouver na maboko ya bakoko. Bakoko pe bakokite ko boko la ye selon le poso na ye. Nde bakende ko tika na fondation Pauline Albinos kuna na Kananga ndaye ko se retrouver awa na Kinshasa. OK, merci. Et généralement ils a difficulté mingi to tourner tout autour na yango, mais nini oki ko senga na bande ko nyonso bazali kotala yo oki ko sunga na nini eloko nini omonike ozana ngo bosenga oki ko sala po okola lisusu malamu. Expliquer na lobina batuni boye ndengo se retrouver awa na Kinshasa famille te eloni yo oki ko senga po te vie na yo pe koma malamu. Place aux Awana, na kati ya fondation Pauline. On étudie. On étudie. Lobana chuluba. Kulonga. Alingi ku atanga. Donc souci na yeza ndenga se retrouver awa na Kinshasa na famille te azana posa atanga. Ndaza ko senga lisungi na bande ko nyonso ba bazolanda ye pe ba kolanda ye. Mwana bino azana posa atanga po te vina elobi ezala penza malamu. Merci beaucoup. OK na kozonga, OK kozonga. Et nous allons prendre le troisième témoignage. Il y a des connaissances à moi aussi, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans la situation OEFU. Et puis, dans la fondation, Yaya, bonjour. Bonjour. Comment on a? Moi, c'est Rachidi. Rachidi? Oui. OK. Alors, vous avez âge? Vous en avez 13 ans. Vous en avez 13 ans. Est-ce que tu s'est retrouvé dans la fondation Ndengeni? Ezaki boye toza na mboka Chikapa mama na biso ajize mpona koboti biso alibaki ta koboti biso tanko na hôpital aboti biso pa chinji maloba lobi aboti banani malobi aboti banduni bale ya mapasa tampa ya lobi na lingi na kutena mapasa wana te il faut azonga na mboka na bango ya kana mama boye malobi Sambe ye mutu apesa bana ye mutu ayebi nini yango apeseli nga bana oyo sika nafanda bana pa boye so chiki mwana oyo bana oyo na bomona bana oyo tokomi na ma na mboka Kananga aza na ma na yaya na ye ya mwasi oyo aza kosunga ye ntango na bitumba oyo ye koko eyaka mwe na sapo wana baomi yaya na ye ya mwasi oyo aza kosunga biso mana biso alobi naza na wana makoki lisusu ya kosunga bino lisusu te natya bino wale ntango tovandi bayebisi biso likambo ya fondation Pauline Albinos tobandi kotunisi balakisi biso tomiretrouve tokomi awa. Ndeko no mso aza wapi? Ndeko no aza kuna na nsima. OK, d'accord. Bato bazolanda yo oza mwana mwasi kitoko nini okosenga na bato baotala yo baoki kosunga bino na nini? Nalingi basunga biso na boye basalela biso nyonso biso mpe tokende bapeyi oyo baningi nyonso bazotambola totambola mpe bapeyi minene mpona bango na biso bayoka soni. OK, merci beaucoup. Alors déjà au bandi classe bandi déjà classe OK. Alors tokosenga na bandeko oyo baotala bino basoutenir na bilamba prise en charge d'amino ezala malamu eza bongo te? OK, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, comme j'ai toujours dit, soyons sensibles aux cris de détresse. Émission tout ça là, et ça tout simplement parce que nous avons besoin, il y a bande konabiso ou bazali sans voix, se retrouver et aussi les difficultés au bazana yango, to meka un peu ko trouver ba piste de solutions pour bazala ba conditions ezala régner puis bazala malam. Alors tout ça là, pasteur Blaise, papa Blaise toningi quand même toyeba
Lelo, on s'est décidé au Pona, Fondation Oyo, et Sika Bandeko Bazali, mais Albinos, bien sûr. Choix au d'abord, Taki Wapi. Bon, choix au Salinga, à partir, il y a. Ils ont beaucoup plus négligé. Au moins, même lettre, ça, là, service. Assister mingi ezaramo ramona baketa ba fena balbinos mingi ezaramo albinos c'est moi qui tala ndeko na bango mona fondation mo kaza balbinos negeta la balbinos mais ezaramo raro mona ke biso boto ketala ndeko balbinos on dirait peu moins différence wana ekotaka na santa ke loko pe nazaki na raison tant na ketala bango vraiment na mona vraiment que situation za bana mobulu donc baza bana assister te na moment ba fait ko pendant que ba fondation bele baza assister bandeko bele baketala bango. Mais on peut pas nous la bangote. Donc, on est la première catégorie, Simba Mouté Manangai, parce que ça a beaucoup plus négligé. Et malgré que cette catégorie, on a négligé la bango. On a quitté la couche, on a la bango. Tout le monde a sur le beaucoup dans le domaine, on a porté sans malam qui est toujours le boss. Parce que dans 4 mois, on a pour Nzambe Bazali. Effectivement. Le papa ou Allah Zamsal Mounen Nzambe, Azal Binos. Donc, le Bazal Binos, on a été au Salamaramunion surtout. Effectivement. Merci. Pasteur Blaise, je crois que tu allais dans la deuxième partie, avant tout en deuxième partie, pour le partage de Biloko et Zali, qui ont réuni, et puis Koulia. Nangai quand même tout parce que dernière émission, tout ça là qui dit que les gens devaient se souscrire, ça va combo pour achat et parcelle. 2021, je crois que ça sera la toute dernière année où tu as locataire. Amen. Ou soit, si tu es à fin année 2021, nous avons une émission spéciale, nous avons une Amen. Ok, alors comment est-ce que les gens vont procéder pour contribuer pour l'achat parcelle? Merci, Nabandoko, ça va jouer qui dans l'âme de Bisso. Tu as enregistré au moins 25 personnes. Tu as sali l'équipe Mobimba. Donc, ceux qui ont béni Bisso, tu as commis comme bonheur. Mais tu as besoin de 80 personnes. Pour le moment, tu as 25 personnes. Tu as hésité dans les Cambo, tu as besoin de tu as un fils que par mois, même $50. Ça peut nous aider. Si tu as 50, tu as $20. Tout fait nombre. Mais perception par mois. C'est maintenant la fin du mois. Donc je crois que Bandeko, tu as enregistré Bango, ou esa semaine, tu as un bon numéro à compte. Pour Bango, on a compte, c'est l'église où tu représentes Bango, tu as une émission, tu as un numéro personnel. Et on te préfère, au Benga Bisso, tu as touché dans les Cambouana, orphelin, je place à Olala, orphelin, à Zomer, autant la classe, na 081 16 70 043. 081 16 70 043. Tu as enregistré dans la liste de tu as soutenu pour la prière, toujours sans embêter 2021. Pourquoi? Parce que Bible Zobete, sur le biais Azub Sabato, Nazanga qui s'est rolala, Nazanga qui m'a comela, Nazanga qui est là pour lire, pour penser qu'il y a tu n'es l'air ni ton penser qu'il Biler Bossala qu'on a l'un des plus petits, Bossala qu'on parle en gaï. Tant que vous contribuez, le Bossala est dans un zab, vous pouvez en place à rolala. La place toi locative, tu as une difficulté, papa, au berger battu. Bana Bazoya, mais tu l'as sabondé, ne pas moi battu. Tu as une condition, mais pas dans le moko, non, on a loi. Ataba 200. Non, là, ça va me dire le bananga. Azatena l'équipe, maman, je crois, le bon mon abango. Oh, baza sensible, bah pour nous, pour nous s'occuper quand on a ban. Si la poni, bah maman, la macambouane. Et tu as toujours terrain et toujours croire. Papa l'ende, le gars n'est pas sakoli. La fin de l'année, caméra, quoi, filmer le pan, on a biso, autozu, pour tout ça, la moussala, on a kimia. Yo, maintenant, le côté dans les cambote, ben la numéro, on a pessi. Toi, enregistré Payo pour au côté de projet Oyezamalam. Merci. Merci beaucoup. Voici une bonne adresse où vous pouvez investir tranquillement et tout en croyant que vous allez le retrouver sans problème. Parce que déjà, on a ça l'appel à mécène. Surtout, parce que je sais quand même que ça a confiance. Donc, on a besoin que Pasteur Blaise, que nos papas Alain. En tout cas, on a eu échec parce que nous croyons à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc 2021, émission, toute dernière émission, on a eu ça là, Awa, dans l'ongoué na résidence, dans le bureau, on a eu ça l'émission en 2021. On a présenté nos parcelles. Soit le pan au Tosombi, soit le pan au Moussou, on a présenté nos qui désormais et commis Awa
adresse pour na bande surtout oyo bazali pe ba démunis et aussi pour que église ezala na ba conditions moko esengeli. Tous ceux qui sont en train de réagir pour que église et kende liboso nzambe na lola kanisela bino apambola bino. Pasteur Blaise Tole kana troisième partie où ezali partage ya biloko et aussi pour natina nako partager quelque chose à manger bien sûr na bana. Est-ce que c'était quand même facile l'organisation avec l'Union surtout? Non, ils ont une facilité parce que bande ko belé ba promettre sur ba côté na confinement. Ça bousculer ba programme belé, ba na volonté mais mboke ba aucune agence ndeni. Donc, et la raison pour laquelle tu reportais qui parce que c'était prévu d'aller ton donc avec le peu que Dieu nous a donné, tout ça quand même fort tout liana bana et il qui la bango boité ba l'ex janvier que janvier crise ya makasi ba za même na janvier ba za na ya rolia et ba za na suscité là bandoko ba bima la confinement je crois que tout ça la sous deuxième saut voilà tout que la bango biloko msusu na orphelinat parce que tout ko ça peut ve bandeko ba salaki. Donc on a réservé que tout ça ramène à bilamba, tout ça na basapatu, tout ça na loso, tout ça na sukali, tout ça na saka fufu, tout ça na saka masangu, tout ça na bidon, bajus, carton, savon. C'est ce qu'on a prévu pour na bango et puis tu peux voir tout le bango le ensemble. Chaque fois bah tout le na bango te melelo, tout kabolata moi ça ne sera mon bango ça sera une bonne chose. Vraiment, merci beaucoup. Alors on peut se mettre debout déjà pour ça la partage na biloko na repas au ezala qui profit pour na lelo. Yesu nanga wa mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga atabutu atana moye Yesu nanga wa mikolo nyosa Yesu nanga wa mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga anabutu ana moye Yesu nanga wa mikolo nyosa atana zali na papa nangai atana zali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyosa atana zali na yaya nangai atana zali na mobali nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyosa. Oh ya 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 oh ya 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 api nanga se oh ya ya tikanga na kanga mana yo elika nanga oh ya ya makasi nanga Yesu elonga Sema bilokota seyo Fatinela la kate Yesu Makasi abayegale maye Yesu ngani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo na kesu wapi. Ah non, je suis nazanga na nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote hata ningekuwa na babangu hata ningekuwa na mamangu
atanichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, atanichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 oh ya 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 tikangana kangama na yui. Oh Yesu nangase oh ya ya elikana ngase oh ya ya makasi nangase oh ya ya tikangana kangama na yui. Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Yende ayebi bomoi nanga. Eya na butu eya na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na papa nangai, ata nazali na mama nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na yaya nangai, ata nazali na mobali nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikangana kangama na yo elika nanga makasi nanga Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse, le double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel.